toza batu lokwa batu nyonso o nzamba kila tozo vivre na se na moi toza na lolenge na biso totambolaka toana ba famille na biso place to uta donc kokufa ya artiste nge kamwisa ngati et comme ça ngati zaka po eza batu bayebana na sepela na réponse au mingi papa ko di mutape ça na Belgique batu na kai peka question oyo à répondre à lobby ba menuisier ba kufara na bango pe chaque année ba maçon pe ba kufara na bango bananis ba peintre pe ba kufara mais seulement parce que le quoi ba le kaka na TVT toyebi ba kombo na bango te moyen to tcha ba mo na bango ka izati donc artiste pas koki ko kufa mikolo ndenge nzamba tangela ki yeso ki akei soki ekutani na ane wana misatu mine eza mukano nzambe. Il y a tout ça, et ça par rapport à la vision de la monde théâtre. Est-ce que la différence est ali servir dans le théâtre na ngongelo? Différence est ali makasi. Pourquoi dans le bibongo différence c'est ça parce que bateau ya kalana oh non biso to côté parce que théâtre biso to kuti to bandi ngote to kuti pe bateau donc nga à ma connaissance na oye baba groupe maboke nazoye baba mama iwaso to yokuta ba mama mama bomengo ba mama boli ba mama mabele to yokuta ba lipati ba ye ba nini bateau na biso to kuta bazaki na esprit ya travail bazaki na esprit à qui starté bazaki na esprit à qui végétariaté bazaki na esprit à que on a osala eza profession nanga omoni musala nyoso so ozwi yango profession ozala stable na musala nango mais soki ozwi yango ke nga na za star nga il faut na bima star étoile et brillera tout le temps étoile les a air mo penze ngengi air mo kiti donc ba star qui star ici là ba vedette qui végétaria et kitaka mais muto azo sala ngo azo lobake o eloko eza na kati nanga au sala ngo bien on na lobake musala lelo et baby parce que lelo toza beaucoup plus na ba star o soka ye place alingi ba sentir que za ye ba remarquer ye il faut ba tu penda place on ba yoka ke non a penda place o mama Bénédicte akomi non ba toto kutaki ba sala kango bongo te lelo ti lelo baza respecter attention ça la lisusu na papa koedi na telemi na opese mbote respect parce que là n'a occasion de jouer na papa wana pour moi c'était quelque chose de grand parce que ça mon plan otala ki mona mukie na jouer sur une même scène à jouer à le bonanga pe na zo répondre tout ça là pour la mais est-ce que na lelo bazo mona ndengo wana non parce que bazo ignorer bateau babandaki musala bazo ignorer bateau basalela bango nzela parce que bango nde baza na YouTube bango baza ba star bango nde baye bani bango moni bazo ya bango lo mutu na makasi na ye mususu ye na musalo po aluka poto aluka libala alors que il y a rien dans tout ça soko koti makambo wana te parce que nzambe muta fungolele nzela OK na ngo musikati voilà. Merci ma Bédite. Na sepeli vraiment le logo au lobby wana parce que tout le monde a peu d'artistes et bien tout yebinde babanda le logo comme un peu renommé a comme fier nga mi tunara et c'est dit par rapport à quoi donc tout ça comme star fois comme fier ata million na e o azali donc na bato ba sur l'Arabie a comme le lendemain ma Bédite pour makambo si les 50 le lopo théâtre ils ont vraiment la valeur nango au sentir artiste a jouer au biti a joué ça vraiment réalité. Parce que tout le théâtre est une illusion du réel. Donc, et c'est une école de formation, et c'est une pour habiter tombe sur sa chaîne YouTube et fondami, tu occupé les souhaiter maman Mimika Bea Orbenga, tu vas tourner maman souci va il suffit qu'à raconter sa vie à zone mongo, contenir histoire pena isati. Maman nous fait si là et c'est une en tout cas, dans le baquet pour et si là. Et ça passe parce que Tozan a besoin d'abord il y a recyclage. Donc les lots pour ma cambouane ici là, ils ont vraiment passé. Et ça passe pourquoi ne yomo polo bien na souka monde internet. En fait monde internet et les sous quoi accentuer bêtises aux qui déjà dans quatre musala parce que normalement il faut recyclager salama. Il faut vraiment battre base à la sous baza sous préparer na musalo nga appelle ça histoire na ibsa batou biso ba formateur na biso ba beta biso ba mbata
atata no aboti yote. Mais pour le moment azo yebiso ça na scène ozo kokate énervé à moni ko komate a gifler yo. Mais lelo so moi na lelo o gifler je pense que a finga yo toi aussi mbona nzoto. Biso a gifler OK pendant na coin au telemio lelio sisio lela au pangusi ma miso a yebiso zonga lisuka place wa no sukelaki. Donc quelque part parce que nous avions cet esprit là ya ko travailler. Nazo chake et loko na lingi na yeba muto la kisanga moi fimbu il faut na accepter mais lelo ezake mutu nyonso aza patou surtout si on a YouTube yende yo molobi tout le monde aza na chaîne na ye tout le monde aza patron ya yemoko yebisanga no toko bandela wapi komisingate igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya. Bon. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Biou pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de niki-niki. Chikicha, chikicha, cha cha. Enos. Docteur Jeff Jadi, les détas, don des dieux. Otamboli mingi, obebisi bambongo mingi, okebanzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Afonso landa traitement na yo tina suka ba mama kokata ti yaka na centre tradition na yo. Yango na lubine yo. Yuka malade yo zo solution ko yo. Ansiedade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo nazaki na nya munene tokangi na hôpital belé nazoki solution te maintenant papa Fonso nazwi traitement bien et si papa Fonso yende mutasimi masolo izande likamba likasa docteur Afonso Klebowa docteur Afonso Klebowa batika yo lisungi na yo na nzete na centre traditionnel naturel papa Afonso 3 ans na libanga soki nazwi mibimangaka ntango tokutana papa Alphonse tosangani na mobali na ngai nazwi traitement ndenge elongo bani nazwi zemi na 2011 naboti mwana ngai yeyo mwana ngai aza na 3 ans. Centre traditionnel naturel docteur Afonso. Nayaki mpona lokolo France. Lokolo oyo etulisika misato. Mais tout temps eseri pa ya papa Alphonse. Naza na pashi ya maladi ya mino. Mama nanga mutu ameminga awa po shito moni deja ke amemaki deja mwana mosusu shimba. Boyoki bango balobi artiste basi balobi ba star balobi pe ba confirmer kasi babosani eloko moko oyo ezali adresse eza nini ojainda damakesha ndeko komitumisa te soki outi imbonde oleki kaka wenza areyo okiti juste na banko befia kasi ezaka strada oyo tobengaka prince direction liboso okota mosquée balabala ya liboso omoni centre ya docteur Afonso bongo soko outi kuka komitungisa te kite kaka na befeya ntango okiti na befeya kota kaka na direction na mosquée balabala ya liboso nde omoni centre ya docteur Afonso ndeko soki mpo bungi benga na banimero eza wana
benga Dokoto la solo numéro 1 yemo comme yambaka birote yemo kwa yambaka pour ye yebi maladie pe yebi ye asali Dokoto la solo le number 1 d'Angola na minute oyo akangi papa Kingandi mama Kingandi abeti bango klebowa Ils a passé tous au bon de la Nzambe ndeka balobaka là où il y a de vrai il y a aussi de faux donc partout ba faux baza ba vrai bazali moi sélection ezo sala mamuke muke bato pe ya mayele batala rabiso place ba vandaka balanda ki végétarien na bisoté ba vandaka zo tala Suzy Banto travaillera bien. Mimi Kabe, c'est une grande actrice. Donc c'est comme ça que ça se passe. Sélection et salamanaka mitwa bato. Mutumsu ngana za na poto. Batumsu na poto akoma a fini à théâtre, a lingata la Monica Bilonge zawana akati alongwa zapi. Donc la sélection est en train de se faire et mouké je pense que recyclage est au salama pour ba kolo musala oyo bato bazana souci musala oyo ba continuer pe to bongisa musala na biso. Merci ma Bénédicte de croire vraiment que le recyclage est salama vraiment échangé. Merci aussi à mon maman chérie Yvette Moting depuis Liège ainsi que mon maman chérie aussi mère Dieu te monter maintenant nous moujenga prêtre na kata Liège. Le youli mon chéri bon séjour aux États-Unis d'Amérique. Tout ce que maman théâtre télé maman Bénédicte Rubinga est productrice. Et l'on est comme productrice parce que papa ça a comme aide à productrice n'a pas na soutenir par le papa comme producteur n'a pas soutenir papa ni pénétina comme productrice. Bon, on attend loba ezara pour babi 1 + 1 = 1, c'est dans ce sens-là. Pour maison la production comme on a PFK production. Dans Ezo Laxa, Pacheco et Florence Kouitila production. Donc en fait tant papa aussi à production et on a le bangapé nazalaki na production. Normalement ezalika yé mutazo sala et l'autre côté sengi ngai na production ezalaki parce que justement on avait vu que toi na souci à musala et rosa musala moko très bien musalo ezalate que ba mabanga musalo ezalate que film histoire ezoye banate mutu makolote non. Nous sommes talibilo, nous sommes au tali na YouTube, tu verras qu'il y a une histoire, donc une histoire qui a introduction, développement, puis conclusion. Donc on s'est dit, bilo on a besoin de produit, on a besoin de façon de là, on les bailler la rangaï, ba liste, yamabanga. To préféré biso moko na moi oyo mukenzamba pesa biso to investissa kambongo na biso to ye to sali sélection ya ba acteurs o baza jouer nanga ensemble to travailler to futi bango mbongo na bango to luki cameraman to luki ba matos to sali musala là to kinepe na poto to continuer to sali montage biso mon to ke na table à montage to travailler on travaillait avec studio ya ba allemand to sali montage na biso to bongisi eloko na biso l'air esili to meka moi muke to za rolo ba to meka ko se démarquer un peu na onyoso bato ba misana kozwa yangwana epusaki biso tokoma na production etant Nzambe abengi mobali nango aza mosali na ye il s'est décidé de s'écarter un peu de ce monde et ya production yangwana nga siko moko na bimisa mutu ndenga mo siko na osa musala. Combien de films déjà mon Bénédicte a produit? Ah bah film ébélé parce que sur production to banda na musique chrétien après musique chrétien to sali Genésias wana na olo bato sali ngo depuis film ya liboso Genésias to sali ngo na 98 Yami balé to sali ngo na 2000 na yaka na Kinshasa to sali na ba mama Chako ba papa Kwedi ba Doudou ba papa Doudou azaki na nous vivants mundanga tout ça là bato wana nyonso. Après, en 2001, na sali 3e Genésias 3, tout ça la série que film moko histoire moko continue ndenge comme ba volume T. Ezaki que Genésias oyo ezana ma solo nango et sili parce que conception na biso ezala bongo. Mais après na marché l'air to moni to te kaloko abatunyo on s'est dit bon, Tommy qui dit ça ka moi muke to kutana ba ninga na musala ya propre mais pour couper za la biso cherté. Après wana na ko sala film o ya makasi oyo evandisanga makasi na poto eza Cadena bon choix
eza film oyo sai na pululu bazali kowelela mwasi ya poto ngo ezalaki ngai. Après Cadena naye kosala maman diaconesse nasali ma fille Cynthia tosala ngona basila bato ebele nasali ba film ebele film nanga suka pona sauter na tanga nyonso te bato bayebi na YouTube so bakoti na esepelisa na chaîne na esepelisa ba omona. Nana Takaza, ça c'est une amie. Nana Takaza, je te salue depuis la Hollande. Napesi Ombote Siko Zali, la dame de fer. Dame de fer. Moi, je suis à Koka Makambu. Nana Takaza, Nana Yabatakaza. Tu sais combien je t'aime, ma sœur. De gros bisous. Film à Sukoto Salinaye, Kanaye Sepelisape, Eza Hiroshima, et bien en 2017, na katia film on a Chiko Pululu Azali, na ba sélection na acteur na salaka. Est-ce qu'on peut dire la production c'est facile pour produire un film tout ça? Production c'est facilité. Production c'est facilité, ceux qui comprendre vraiment production. Parce que production, il y a producteur et producteur. Il y a des producteurs oyo, ezaki na ika na koti mbongo nanga bimamba moko. Mais normalement, ce tolobi penza production au vrai sens du mot, eza muto yo ozo bimisa mutu du néant. Donc ozo bimisa loko moko batu bayeba kite. Neti ngai na yeba na kate, nazalaka eloko te, monsieur Pacheco Kuitila aye, azwinga asalinga bimisinga mama Bénédicte. Sai ayeba na kate, na poto ateka kananu te. Maison na biso PFK Production ekutani na sai ezuye to saline musala abimi na poto. Chiko Pululu auto longwe pas ya sai abimaki na poto te batu na ba découvrir qui était azaki na DVD mon côté nga na ye na lobi bon na kosangisa deux têtes oyo polo kwa bazo yo kanate na salisi bango théâtre na nga ya Cadena o na bi bazaro welelanga abimi pe bato ebele bayo kozwa ba producteur ebele bayo kozwa après lelo ba producteur nyonso ba loba ngam na bimisa ki mais soki mutu yemo azana bomo d'ailleurs fiston sai il est dit partout aloba yango partout maman Bénédicte abenga ngam maman na bat baransa maman emsusu ya ngam na bota été eza maman artistique parce que j'ai cru en lui et c'est comme ça que c'était parti. Voilà, c'est ça la production. Merci maman Bénédicte. Maman Bénédicte, par rapport à temps parce que tout le monde commence à faire un mois sous carte, par rapport à l'actualité sur la réalité dans le monde artistique, tu vas remarquer, puis tu vas constater que tu perds des artistes bilés. Qu'est-ce qui se passe réellement? Le Chiko Pululu Azali souhaité, avant Chiko Pululu, tu perds des Mouiri, Maman Iwasa Kendaki, tu perds des. Oza na posa ode fama mbongo ti ozela tax na yo ebima et puis ozongisa ofuta mbongo wana benga biso mais déjà à partir le premier il comme déjà actif. Bana États-Unis, bana Dallas, bana partout dans le monde, ba professionnel na masolo à taxe après 14 ans d'expérience ba yeli susu na ndenge ya mukete. Olingi osala taxe na yo na ndenge ki bavimisa lo bord ki ARS alandela te na ndenge ki ba escroquer te na ndenge te ba mela yo te pro taxe baye taxe 2020 et mwana mama ko buka na te bakosala lo taxe na ndenge e longo bani ozana na Dallas sur place oyo na bureau ozana état mosusu otindi ba dossier na eux basaleli yo Protax ayema be ya boye et salema nanu te balobi à partir du mois de janvier au bengi bango oyiba sololi ba peso $6,000 en avance avant que ça la même taxe avant que W tout na yo et comment Protax Toyoki 2020 consommons congolais. Si vous cherchez un bureau de taxes fiable pour vos déclarations de taxes, contactez-nous au 888 451 68 89. Si vous n'êtes pas au Texas, vous êtes dans n'importe quel autre état, envoyez-nous vos informations par email ou sur WhatsApp. Les informations seront affichées. Merci, Rudy Mutombo.
l'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomi tungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Tebeli na simawana, qu'est-ce qui se passe vraiment? Bon, nakoki koloba que artiste azan mutuneti mutunyoso. Ezaka lelo parce que artiste azoleka na télé, baotali na internet, yango batu baninga kokomisa ba artiste neti baza ba personne moko mise à part. Toza batu lokwa batu nyonso o nzamba kila. Tozo vivre na se na moi, toza na lolenge na biso totambolaka, to ana ba famille na biso place to uta. Donc kokufa ya artiste nge kamwisa ngati. Et comme ça ngati zaka po eza batu baye bana na sepela na réponse au mingi papa ko di mutape ça na Belgique batu na kai peka question oyo à répondre à lobby ba menuisier ba kufa na bango pe chaque année ba maçon pe ba kufa na bango bananis ba peintre pe ba kufa mais seulement parce que le quoi ba le kaka na TVT toyebi ba kombo na bango te moyen to tcha ba mo na bango ka izati donc artiste pas koki ko kufa mikolo ndenge nzamba tangela ki yeso ki akei soki ekutani na ane wana misatu mine eza mukano nzambe ezate parce que eloko moko boye eza wana ndenge batu lelo ba komo loba moi ça me fait très mal batu ba komisa monde artistique le quoi niti monde moko corporation moko ya bandoki ya batu moko boye soki ndenge nini c'est faux et archi faux ngana yaka Kinshasa na vanda na bango te pona yeba o azaka malamu azaka mabe mais so na Kinshasa ba on a partagé na bango nanu na mona te na zongi basalinga mabe. Donc pour moi je ne crois pas que na monde na biso ya ba acteur ezana makambo moko ya mabe. Ce qui acteur abeli, c'est Dieu qui a permis. Ce qui a koufi, c'est Dieu qui a permis. To accepter en ondengwana que ba star pe ba kufaka. Eza normal. Merci maman Bénédicte. Na retourne la question na corporation artistique. Est-ce que boulingwane ezali parce que lelo tout le monde a chiko pour la koufi atiki bana atiki moisi étant que ba artiste pour zapper productrice entre actrice Bosololi nini na lisanga ya ba artiste pour na bano pour la tiki et puis bana ba artiste musu ba tiki ndenge pour la zateske que beaucoup tala bana na mwana bana na ye pardon et na moisi na ye bon omoni na nini nyonso na domaine nyonso na ba corporation nyonso oyo batu baza ebele ezara moi ba mutuelle esalamaka biso peza pareil eza pasi po biso nyonso ba acteur to sangana surtout que toza siko na monde entier toza na ba association ba o baza na kin awa toza neti na association na biso ya munene oyo esangisaka biso nyonso eza ANTPC. À part ça ba association mususu pe na Kinshasa awa ezali biso na poto pe toza na ba association na biso. Moi je fais partie à association ya Aimons-nous réellement vivants et pour na biso na kati ya corporation na biso na association na biso Aimons-nous réellement vivants na poto toyo kanaki parce que ba membre monsieur Aimons-nous réellement vivants baza na Kinshasa pe donc toza vraiment ebele toza pe partout mais o ya poto toyo kanaki tolobi lokwa toza ka bandeko toza bomoko to sanganaki Aimons-nous réellement vivants oyo ya biso e kambama na président Duche Kapanga to sangani na AS Bomoko oyo kambama na président Jean Moulay na association ya ba maman artiste wana ezape na Paris ka na France e kambama je crois na ndeko nanga Maya. Donc biso so to sanganaki to salaki cotisation d'ensemble matang etikala ko ça na poto na Paris na zalaki te mais ensemble on a la cotisation auto pesaki to ko assister famille to ko assister bana ya Chiko Pululu. Merci maman Bénédicte. Maman Bénédicte to comme ça vraiment na suka émission na biso
Vraiment, je pense que les cangotés sont les camps vraiment et ça l'a bien été par rapport au trophée de Lobela. Félicitations d'abord. Vraiment. Les boss Raf Nguindo, les boss Raf Nguindo depuis Dallas, je te salue. Merci papa. Donc il y a Yamba Kingai na Dallas pour le trophée nanga au Kamwa. Abandé ni OK pendant la Kinshasa, les cadets de la presse Ayambi ngate Alvin Ayambi ote Ayambi o malobeli mambo trophée te trophée ningi saki. Donc voilà. Parlons des trophées vraiment Ezaki trophée aux qui par rapport il y a Nini, qu'est-ce qui se fait que pour le trophée, ils avaient répondu au produit un film et puis meilleure actrice, c'était quoi? Ezaki trophée à meilleure actrice de l'Afrique centrale francophone. Donc il y a un moment dans l'obino tout à l'heure, Makele les a bien. Kosala salamusala pe les a bien, mais Kosala musala malamu na sérieux et foutak. Les sérieux payent. Nga nazaki contacté. Na ambassadrice na biso Soleil Diva na PCMO Tessika Azali na Atlanta nde a contacta kangai ayebisi ngai que balandeli parcours na ngai na App Award ezali organisation moko ezara na Los Angeles ya ba américain basanga na ba nigérien balandeli parcours nanga batali musala nanga balingi ba nominenga en fait tant on a que États-Unis zakina parce que j'ai été seulement nominé na katia catégorie wana ya ba meilleure actrice ya Afrique centrale francophone nde boyenga na kindaki mais l'air na ke na invitation na bango na komi kuna ba logenga basali onyoso ba ukawi ko sala tokei mukolo ya soirée nzambe ayi ko sala grâce ngai nde mutu nazalaki na suka eka ko sala nominé te mena komi gagnante donc nde ba pesa ngai trophée wana ya meilleure actrice. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que naza actrice na l'équipe actrice nyonso te na RDC na osala musala non mais seulement sérieux nanga nanzambe o na sambelaka a permettre qui organisation na ba localiser nga là nazwa ki trophée na j'étais pas seul président Douche Kapanga pas zwa ki trophée à meilleur je crois réalisateur ou meilleur film Mike la Duchesse P azwaki tozali biso nisa tout ye azwaki a meilleur acteur comique dans na cadre ya comédie donc on a question ozo sa musala bien quelque part ata lelo et foutu oté ata lelo lié bambuma nangote un jour nzamba osala ke ba localiser ou ba pointer c'est comme ça que j'ai été choisi et nazaki gagnante ya trophée on nazara fier. Voilà. C'était profond vraiment chaque travail mérite un salaire hein. Pour atteindre soum ils ont un salaire nango c'est la mort vraiment. Moi Bénédicte va projet vraiment oh et ça qui moi Bénédicte à Kinshasa ils ont qui nini au pene longola qui allemand ya Kinshasa ba projet za nini et puis autolobité au gros meko expliquer ba tout bazolanda partout dans le monde. Bon, quand on a Kinshasa, ils allaient qui projeté mais ils parce qu'ils avaient brusque, c'était pour honorer ces grands artistes Chico Pouloulou, où il a travaillé dans mingi l'air na mona qui a Koufaki. Je me suis dit, au-delà de la cotisation, la moindre des choses est aux alana à honorer, à me recueillir devant tombe nae, na assister na obsèque nae, na kolelae ensemble na bande konanga bazana Kinshasa, yangwa ne loko nae laki, donc eloko mutu ya penzo et mema kinga na kin yangwana. Mais so yitolobi tolobe la projet na ko bosana te, j'ai un projet d'un grand film. Nauti Kolobelango déjà film on a comme nango La Reine Kaongo film on les a déjà écrit scénario et salami makambu nyonso les a déjà préparé mais tozaka asikoyo kobongisa makoki parce que makanisi na biso ezali to bimsa musalo na ghetto to sukaka ate na théâtre parce que moni ko bima libande salara bien tant on a commis na bamikili wana na États-Unis mbale belé car pour na makambo ba théâtre on a zonga ici en 2018 ba benga même ici en 2019 j'ai été invité mais j'étais au Brésil je pouvais pas y aller ba acteur on a kutana na bango parce qu'on a souvent l'habitude à koloba ba Nigeria ba l'équipe sonanine ba l'équipe sonanine et Dieu m'a fait grâce de rencontrer ba actrice ba acteur nigérien ba Majid ba David aussi et tout ça to vanda qui place moto solo là qui
tant bazo expliquer biso ndenge bango ba travailler pour ba koma lelo na niveau oyo baza, c'est là que esprit nange fungwa maki na loba yike to welela mbangu na bimisi ba film 20 na bimisi 30 na bimisi 50 mais o to salara ngo propriété to zwaka tenter batunaka filmer en une semaine ni moins encore en un mois filmer zelo mo mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 ti le 2019 koli yango yate oyebi ke ti le esa la ngapa agence eza ka moko on a déjà mon njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens li commenter mbala moko papa ni les akule liseo donc c'est moi c'est ma case JB service et ça kaka on est ça c'était mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya derrière mon cousin wana ya football modité maman dit ayenzila moko na biloko maman dit oui na yenzila mona biloko to koma ilobi to za a pona vino to sa musala pona vino anja munderite dele mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazoluba kaleka papa foiseleo umida igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Onyokwamaki osufraki habit de confiance na famille okokaki kotonga côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na yo kotonga ndako kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso okoki kotonga ngo na T4 construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, T4 construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba. Et sa spécialité ya T4 construction, contactez biso. Sans serveur, na T4 construction, toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié. Qualifié koleka pour na kotongela yo ndako o ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes, yes, yes. T4 Construction vous propose aussi des services locaux. Luminosité à bâtiment et éclairage public. Installation de vidéos de surveillance. Installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes. Olingi talo. Dans le pété, car de quelle construction et ça offrir pas prix très très abordable pour qui qu'on négocier en futaranda mondam oh et sengoteur de quelle construction moi na Congo mboke bongi yaka de quelle construction avec pesa yo opportunité yako bongi sa avenir na yo bokoko na yo vieillesse na yo de quelle construction pambolama oh et koko zwata une année 2 ans 3 ans c'est comme ça que Nami Lobela qui ngase non ça sous musala oyo pour Batouba Monanga lisusu sur scène et kozala pour un film.
ndebo tokoma ki film wana avec ma partenaire ou akoma le partenaire nanga Soleil Diva, la jumelle de Venice Label depuis Las Vegas na pesi epembo tena mobali na ye Maître Tigre toyeko vanda to sololi aibsinga lokwa pena on akenda Kinshasa te travailler musala no soko silisi nga na zana équipe ya ba réalisateur américain on a travaillé na bango parce que ya sala déjà jour na ba film nigérien ba tebele ba mona ke me ba kansa za nigérienne mais pourtant c'est une congolaise d'origine azande de nationalité américaine donc aibsinga na komi pe na posa ya kosala musalo yo na Congo nde bongo to solo la na ye kutu mutasali scénario nga na komaki on ndenga théâtre mais là na pesi histoire Alvin et Zongi ngamo na reconnaître histoire na moni penza que il y a du travail à faire donc il y a ngwana nde tozo bongisa na ba actrice na talebele ba Suzy ba Mimi Kabeya ba Sila Bisalu ba Ursil Pechanga ba Zebele na emoko Brad Pitt na biso do Chekapanga ba Zebele o baloba français bien parce que film na to sala on en français bazaka stand-by bazozela l'air na ko tokosi sama camion soto kitakin to travailler pe tozo travailler en pe na Pachabay ou azara na Belgique na pesi pembote ou azala Viva Riva donc c'est aussi un acteur congolais mais à niveau mususu ouais au mona donc batumsu ba fungola moi ma solo mais tozana no pourcentage mukie yango tolobi bon bisoto mekata ko bimisa Congo Wood mon genre Congo Wood professionnel voilà Congo Wood biso pe moi libanga la senzete wana biso pe poza ngona Congo tozana rondima et rosimba voilà c'est ça le grand projet que j'ai nazo lancé appel na ba mécène neti ba Dede Mupasa nazo lancer ba appel na ba producteur neti ba Titi Kalu ba producteur oyo bazana na posa musala oyo échanger cap donc na bisika no so bazali ba o bazana ba mbongo na bango ba contacter biso po nde baloba ke musapi moko sukola ke longité donc toi na posa voilà wana né pour vaincre wana vraiment mutu na biso etiki mukusu na pesi ombote toi na posa ya kochana maboko ensemble po eloko sali force ya Nollywood des aki ko simba na ensemble nde ka ba oyemba bana Congo to sangisa soki maboko soki ndenge nini nde to olonga konge ko voilà donc on a pour ça tous travailler ensemble so yo zolo ba ke non ngana osanga moko wana pa lo ba osa ye moko moi 10,000 ngana nango moi 10,000 wana o wana za nango so to sangisi to bimiata to zata 10 nde osala biso budget à film parce que budget à film na budget à théâtre il y a pas photo voilà. Merci Maman Bénédicte comme la sona suka émission na biso na habité ba dédicace ça pa nani poto kabo na biso ba dédicace nanga et okenena liboso et pas banananga mes enfants chéris que j'aime beaucoup Yaya Balé qui marie à Kouitila Deborah Kouitila Laël Kouitila le Bogard veut dire Yepinza donc félicitations na moni aux yeux examen on a permis à 19 ans. Bravo mon petit Benjamin, mon cadet, mon dernier fils, le fils à maman, le chéri de maman. Na pesi ba nanga mbote. Na pesi ba tous les ba mbote belé na ba émission. Wana ya lelo penda donc na Congo promo ezakaya ba nanga. Na mon chéri, mon époux, mon mari, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Na lobaka l'homme selon mon cœur. Oyo a valorisé ngai mutu muso akotala abi moi sur azandenge nini est-ce que peka ba botaye c'est parce qu'il y a eu un homme o nzambe aleka ki na nzela na ye po salanga onazalelo je l'aime beaucoup monsieur l'évangéliste le serviteur de Dieu international Pache Kokuitila de gros bisous à toi papa je vous aime beaucoup. Merci vraiment. Un jeunesse Cédric. Raph Ngindou, merci de m'avoir honoré. Papa, honoré na Dallas, honoré nga lisusu. Tant on a mon Raph Ngindou na okanisa. Petite sœur nanga Trésor Mulopwe. Na pesi ombo témoin Mulopwe siko zali. Atoka conseil ayayate. Mais na pesi ombo te na bof nanga na moi na biso. Na kanisi beau frère nanga l'ambassadeur. L'ambassadeur parce que na bien mission zaminga bato state. Au comprendre na tanka mingi bato state. Na tanka ambassadeur. Donc, nanga state kaka na kipe Europe te tout
Louvain Dengila na madame naye Mifin Dengila na pesi bino mbote na lingi bino mingi na okansate na obosanate papa Cherika Bamba oyo ya Simone Plaza yepe tozarani kuna na États-Unis na kanisi Papimbayo na ele yeso na bosani esala mabe mama Chantal Mapanda de Spoon donc restaurant oyo ya mbarabiso na kati ya Los Angeles madame ya Tito Londole Mongali donc acteur lokolanga mais il y a Vandisa Masolo na kati ya ele asara ba film na ba américain c'est un grand na Congo lelo ba to mona sous Tito te abunga te amatisa nde niveau yango biso pe to bito landa Tito je vous aime beaucoup ba ona bosani bango boye baké vous êtes dans mon cœur je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment. Je n'ai Cédric Nazat béni. Nazat un moment pasteur. Le PSP papa Moteska Zali Sabola Ponabiso et ça vraiment bien. Merci Nabato tout bazar occasion Orlando Biso sur Congo pour mon télévision l'émission la bino HD Tour de contrôle. Et ça qui vont présenter par humble serviteur Alvin et le Toumba les cadets de la presse. Merci maman Mimi Kabea, maman Suzy Bantou. Merci vraiment. Maman chérie Yvette Montaigne na Liège. Et si que mon boss sera fini, vous allez toujours connecter sur notre chaîne Congo pour na remercier Fiston Mafinga Sai le boss. Fiston Mafinga Sai le boss. Ngamo na confirmé aux patron abiso ba comédien na madame na Verongiaba parce que vous m'avez honoré. Boyambinga bien, bologenga bien, n'allez bien. Première fois na sala voyage, on a bimisi ata un roté, à part ka bien na sombaki. Aibsinga mère, yaka, ngamo na au foot l'hôtel, ngamo na au lié sayo. En plus, a au lié sa nga yemo kwa zo lamba. Mimi ka be a témoin. A rozwayo bokene wenze. Omoni ndenga azo somba biloko toye na ndaku na kitambo azo lamba na vandi wana na otoka mota bakala ya mbabola azo sisa otumba Thompson na misu nanga. Vraiment je me suis senti honoré. Je suis très fier d'avoir un fils comme toi, Fiston Mafinga Sai, les boss. De gros bisous à toi, papa, et à tous les enfants, Azmak, la star, à Didi les Bogards. Donc, Binolion, je vous aime beaucoup. Merci, moi, Bénédicte, surtout pour la simplicité. Donc, quand je peux biso, il y a une bonne émission à biso. Je pense que Congo pour moi, télévision, Kinshasa, ils pour maman Bénédicte, n'a pas projet qui tout cause mais vraiment. Apamolayo abakselao sous les belé donc batabouende tous en avant surtout la culture congolaise on a poussé qui est tellement les bossous donc merci vraiment maman merci à vous aussi merci Alvin merci à notre caméraman le nom c'est Cédric. En tout cas, boye poto ça l'émission. Exacté parce que boye bakinga déjà avant. Boye boye banga pe bino pe bo découvrir nga na émission. Donc eza muto alingi musala na ye. Ma prière est que le Seigneur te bénisse. Nzamba fungolelo ba porte a komiso chroniqueur ya munene batu ba comprendre te na opesa yo onction et accélération na musala na yo. Okende o mato fulama pe Congo promo etikalaka likolo ndeza déjà no banda kala number 1. Merci maman. Encore une fois, je suis vraiment béni et je crois dans mon molobi vraiment. Merci Nabato la Nebiso. Restez toujours branchés sur Congo pour mon télévision. Bye. Enas. Docteur Jeff Jadi, les détas don de Dieu. Bongo te wilie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah wilia etoka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur wana. Mbango pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous aller informer à l'heure. CPLA TV, na bande libre, CPLA TV, Décodeur à CPLA TV, ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na tout est sur les nyonso, ma clip, tant aux autres ma bonne donc bah information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV.
awa suite effet ya maladi nyonso yoka mwa lisolo oyo awa epai papa Alphonse solution ezali ngai mama na bino nazalaki na pasi na bana olala pongi te bensomni lere nyonso hémorroïde ebimisa bapota mpenza ti na liboso ya biso basi na boyokelango soni te mpo eza maladi elieki ngai na kati ebimi ti na libanda ti na mosopo ya biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka nazwi bido kaka moko na melaki ya papa Alphonse awa na bakiti ya bokoko nazwi déjà solution nakomi kolala pongi nakomi kolia bien nausée esili koswa mpe esili mbala moko donc solution ezali soki moto azokosa bino bakokokosama te yaka soki oza na pasi ya maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution okobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza atake ya thrombose totamboli deja mwa mingi ake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu bon nakomisi nzambe nga nazwa maladi ya mokusa nga nazwa maladi ya mokusa ekokisisa inane na 7 mois nazotambola natemoli luwanda mobimba bana bebisi mbongo na mimba za kongo eloko moko te nazongi liso luwanda sekokozonga nazongi luwanda naye okutana na papa Alphonse bakisokanga batraitement yango traitement oyo napesi eza kopesa ngai yango ekolesinga yango nakomisinza mpoza nzambe kanisa papa Alphonse kani epesa maringuya okoneka makiyela ebakisama na likolo Centre traditionnel naturel Dr Alfonso 100% naturel. E o segredo das folhas